Merci pour la présence dans le cadre de la mission. Nous sommes de Tongo, il m'a pas fait de peut-être présenter. Présence, il y a président Martin Faïdo. Tango eza mabe ngonga eza mabe toza na ngonga moko ya kotelemela changement ya constitution pe koluka coalition nationale na yango ngai nakozana maloba ebele te mokonzi na biso azali awa tokopesa ye maloba amanyola nyonso oyo ezali koleka kati na mboka na biso. Président, à vous la parole. Nani mokonzi ya Kongo? Nani mokonzi ya Kongo? Nani kwa protocole ya 2018? Omete na prezeli maboko mingi. Baada ya lamuka balobaki bakobomisa mboka, aske babombisi mboka? Balobaki bakopesa misala, aske bapesi misala? Balobaki bakosomba wi avion, aske basombeli biso ba avion? Balobaki tokoliamba na biso na mokolo, tokoliamba na biso na mokolo? Bayibaki pouvoir, aske basaka ngolo kamalonga? Bana balamuka bomebeta maboko bino moko? Melesi na bino baso lolenge boye ebele
bamba te tango ya bitumba esa ekoki yali boye te. Je crois que lelo eyali entraînement moke oyo tokosala ya liboso na kosenga bolimbisi po ete nakomi na retard moke, pamba te omonaki na ye na mopanzi Sangoto journaliste moko ali awa boye, ali journaliste monene oyo esengaki tosala émission moko na ye po ete toyebisa monde entier ete constitution ya mboka bakosimba yango. Yango bomoni toye na journaliste yango alingaka koyoka bino, ayoka bolingi nini ya mibale na koloba na bino boye. Bozali ba héros bino ba résistant ya ngaba, pamba te pendant 6 ans bo résister na intimidation, pendant 6 ans bo résister na ba attaque ya force du progrès, pendant 6 ans police na bourgmestre oyo awa asala manœuvre ndenge na ndenge, kasi bana lamoka vous avez tenu bon. Moi beta maboko bino moko. Epi nalobi na bourgmestre ya ngaba ete ayeba ete epenga kozala futur ministre intérieur ya gouvernement ya Fayulu. Eke na kozwa pouvoir lokola ministre intérieur, moto ya liboso na kodona na ngabe yali ye. Apanza, Nanyata, Asotola, en vérité, bana la moka, après Chilombo, ekoya la Fayulu, yali bote. Après Chilombo, ekoya la nani. Eko na Chilombo toka na différence au Bemoko. C'est que biso et pas la biso, maël et sanini. Sagesse et sanini. Toi, na projet pour la Bobongsa Congo, yali bote. Donc, bana nyos la moka ngaba, bobange loko moko. Lelo toana ta ya résistance. Moto nyos akoya kobangisa yo awa. Onga na ali militaire, onga na ali aner, onga na ali demi-ape bolo bana yesika no ezali awa. Moto nyos akoya onga service de renseignement, loba na ye tenga loba kesika no ezali awa. Soka lingyo azali militaire, ali général, ali colonel, esika na ya na Bunagana, yali boete. Esika na ya na Beni, yali boete. Otako bangisa awa azali. Bana ya lamuka oye. Nalobi na bino lelo yali entraînement, yali boete. Mikolo yali koya na kozonga lisusu awa. Esengeli kozala meme 10 000 awa. Po ete tobete ngaba eyali mabele ya Fayulu, yali boete. Ngaba yali mabele ya Epenge, yali boete. Bana ya lamuka na kobanda ya liboso na 10 minutes na lango. Oyebisa bino ete mobembo tozalaki na mboka Amerika elekaki malamu mingi. Tokendaki komona bamindele ete toyebisa bango batika kosoutenir Paul Kagame, yali boete. Mais kasi avana banda nyonso oyebi ete na kati ya lamuka towana matanga ya moto ya mayele ya solo azalaka moko ya baproche ya papa Etienne Tshisekedi wa Mwemba lokola moto ya mayele tayi okoma proche ya mwana mboka Martin Fayulu, kombo na ye Jean-Claude Mwalimo, directeur de cabinet ya président Eli Martin Fayulu oyo atikaki biso nzambe azwi molimo na ye kobanda mboka Angleterre esika yali. Nakosenga na bino banso 1 minute de silence en mémoire ya kulutu na biso nganga ya mayele, un héros oyo atiki biso Jean-Claude Mwalimo. Bobetela Jean-Claude Mwalimo maboko mingi. Bana lamuka oye. Mais avant na banda nyonso na koloba na bino bana lamuka na lotaki ndoto moko. Nayebisa bino ndoto yango. Bana lamuka, I have a dream. Dream yango nayebisa bino yango. J'ai fait un rêve.
Et na rêve na ngai namoni Félix Tshilombo ali kokima Congo na nzela ya Brazzaville. Olanda malamu ntango alingi kochange constitution namoni bana ya Ngaba, bana ya Kimaseke, bana ya Masina, bana ya Baumbu Kisasa, bana ya Selemba babimi na nzela balobi okochange constitution. Mpe namoni na ndoto na ngai Félix Tshisekedi akoluka esika ya kokima. Heureusement bana ya Kisasa balongolaki babwaki nyonso ekataka na Brazzaville. Kabuya na ndoto na ngai namoni Kabuya akoluka bwato akokatisa Brazzaville. Yali boye te kasi bwato ikele yango tolobi na bango bameka kosimba constitution. Bana ya lamuka message ya liboso président Eli apesinga mpona koyebisa bino bozala ya kotelema. Bozala ya kotelema pamba te bomoi na bino yali sacrifié depuis 6 ans. Depuis 6 ans oyo Félix akolekisa biso ngonga na bapromese ya lokuta. Bolandaki débat na parlement Jean-Pierre Bemba alobi akosomba 60 avions. Mais bosali 6 ans bosomba atako avion moko. Sika ba 60 avions bokosomba na mbula moko. Est-ce que c'est normal? Wana koloba ete bato wana esengeli vraiment ifo bakumbaka na butu. Yali boye te? Est-ce que baavion yango yali bakombo to ya baavion ya solo? Posa nguba bakumbaka na bango na butu. Bana ya lamuka oye. Bana lamuka espoir esanvole na Félix Tshilombo. Eloko ya kozela ne pas Félix Tshisekedi ezali susu. Eloko bana ya Congo esengeli bazela sikawa ya inde départ ya Félix Tshisekedi. Yali boye te. Eloko moko tokozela ezali nini? Yali alakisa biso mokongo. Yali boye te. Aye awa atie programme ya 100 jours. Mbongo nyonso ya leta bayibi yango. Aye kotia programme ya Chilengelu. Mbongo nyonso ya leta bayibi yango. Aye kotia programme ya 145 territoires. Mbongo nyonso ekei wapi? Même programme ya gratuité mbongo ekenda wapi? Atie maternité gratuite soi-disant mbongo nyonso ekei wapi? Atie opération Kisasa 0 tour mbongo ekenda wapi? Nyonso mbongo nyonso ya mboka bakolia yango lokola nguba. Mpona biso eloko kozele pa Félix Tshisekedi ezali susu. Bana ya lamuka oye. Nani mokonzi ya Congo? Nani mokonzi ya Congo? Toma kati tolakisa bango. Toma kati. Bana ya lamuka oye. alobi na bino en vérité ndenge tokotia Tshilombo libanda moto akorapase ezali nani? Prete fayelo wana projet ya solo mpona bana Congo. Yango nakoresume en 3 points mobembo na biso na mboka Amerika. Tokendaki kuna prete bainvitaki ye na université monene babengi Princeton. Université yango elingaki koyoka mayele ya mwana ya Congo. Po ebele bakendaka na Amerika bakenda komela whisky. Bana lamuka oye. Naloba, Apanza, Anyata, Asosola. Ebele bakendaka Amerika bakenda komela nini? Mefa luzo akeya Amerika akendaka dero ba mindele batikele pe mesa boy pa pesi mayele. Ali bote. Po mondela tikela obio esengeli mutosa nini? Yango mondela bengi falo albiye bisa kwa problème ya Congo ya nini? Pe alakisi bango problème ya Congo ko banda 1885. Tango oyo conférence si le Congo esalama ko bana conférence de Berlin. Alakisi bango lolengeli ni Congo ebundi pona kozali panda na kobanda Kimbangu Lumumba pe Kasavubu. Ayeko lakisa bango ba coup d'état Mobutu. Alakisi bango conférence nationale souveraine. Alakisi bango ba rébellion elekaki ya Bemba ya Rubero après mon monsieur. Alakisi bango ba election city. Alobi na élection 2006, 2011 pe 2018 pe akanye te
mokolo bozangwende Amerika alekasi na nzela Rwanda te kasaya okutana na Congo face à face mpona konégocier aliboyete azalaki mabe alakisi Amerika ete lelo Congo ala barichesse ebele mais toana na technologie te yango asouetaki ete bauniversité ya Congo ekolabore na bauniversité ya Amerika mpo bana ya Congo na bana Amerika basechange mayele aliboyete pe alobi ete alingi université ya Kinshasa alingi université ya Lubumbashi alingi université ya Kisangani beetudia na yango bakendaka na Amerika kozwaka mayele pa beetudia mpe américain aliboyete pe alobi na bango ete nalingi tosala coopération moko ganya-ganya bino Amerika soki boyepa na biso kotonga nzela tolingi te botongi nzela bozongi esengeli bosanga na baingénieur congolais mpo bosala transfert ya mayele aliboyete pe baaméricain balobi wana eyali makanisi ya malamu bobeta prezeli maboko mingi bana lamuka oye ya mibale alobi na bango likambo ya babanyamulenge alobi na bango bino Amerika boyeba ete na Congo etini moko babenga babanyamulenge ezalaka na Congo soko yali mombala monokono yaliki mbala yali boye te soko yali mosakata monokono mpe yali yango ewana yali boye te soko yali motetela lokola epenge monokono eza nini soko ozali mongwandi monokono eza nini soko yali moluba monokono ezali chiluba me na Congo boyebisa biso eske na monoko moko na Congo babe yango kinyarwanda eyalaka yango alobi na bango ete maye Chilombo ayebisa bino ete bayali bakongolais Chilombo soki bamelisaki ye nini toyebi donc babanyamulenge toana bango na probleme te soki balingi baya na Congo toboyi te mpo na Congo toa na bandingali bayaka awa na Congo toyali na banigéria bazali awa soki barwandais balingi baya na Congo toa na probleme moko bali to baafricain kasi baya korespecte mibeko ya mboka na eske asali mabe bana lamuka oye wana yalaki mobembo na biso na mboka Amerika alobi ete bana Congo bali divize esengeli koiniri bango mpona kinini bango asengi cohésion président élu na mboka ya Amerika alakisi ete ndenge biblia elobi royaume nyonso ali divize na intérêt na yango ekoresiste face ya attaque ya ennemi yango ye abimisaki makanisi ya cohésion nationale alobaki te ete cohésion nationale mpo tosala na Chilombo parce que tokosanganaka na Chilombo ata mokolo moko asosola amatisa balalamuka oye eloko bakobange ya ete soki Fayulu azwi bokonzi akobongisa mboka bato bakomona ete Chilombo alaki incompétent yango eloko bakokashe Fayulu azwi 5 millions Fayulu azwi 3 millions babwakaka libango be na mbuma oyo esa nini lelo soko olobeli Fayulu te moya kosala so politike eyali kaka ndenge papa Etienne Tshisekedi bamoni bazalaki soko okritike ye te moya oyebana eyali mais Félix Chilombo balobi meme 10 dollars akosaka bagarde na ye te kaka Fayulu nakopesa 5 millions bato baso baye na ye balobi akabaka faranga tolingi unité ya Congo po tolandi na Kisangani alobi na biso bino bopoza ya babola eske yaki na faranga ta oyaki opposition biso na ye tokokenda kosomba bapatron na somba bisideliboete ezala bato ya UDPS ezala bato ya Lamuka ezala bato ya FCC okomi mokonzi ya Congo mobimba yali boye te me ntango moto ayili mokonzi akenda Kisangani alobi baoyo bazaka bopoza na ngai baa bato ya nzala seka afingi bakongolais baso yali boye te po plus de 80% bakongolais lelo balobi Félix Chilombo esengeli asala nini bosika balobi bango tu bayali bato ya nzala ye nde moto atondi libumo atondi na mbongo euti atondi na biloko euti ye moko alobaka na biso ayalaka na mosala te bosika azwi mbongo ya kolia euti wapi bana ya Lamuka oye bana ya Lamuka oye bana ya Congo oye donc wana eyali mwa moke makanisi oyo président eli apesaki na mboka Amerika tokendaki mobembo ye wana balobi na biso tokutani na Félix Tshisekedi tokutanaki na ye ni na butu ni na moi ali boye te oye azalaki na eta ya New York
biso tozalaki na eta ya New Jersey ngai nde baye kobenga ngai mpa bakongole na New York balobi yo ali moloba ya peuple awa okomi na Amerika esengeli okomona biso bakongole ya diaspora ya New York yango nakendeki na New York ntango nalongoli na New York bakongole ya Chicago babenga balobi moloba ya peuple esengeli oyo awa tongi toyoka yo nde nakendeki na Chicago après Chicago bana ya Lamuka bana ya Congo bavandaka na mboka babengi eta babengi Virginie bafuti so billet d'avion balobi yaka na Virginie nde nakendeki na mboka Virginie nalongo esi wana bana ya Congo balobi toyebe ete lobi okuna bepenge nde bakamba mboka towana bezo toyebisa bino lolenge biso towana Amerika towana mayele me tongi tozonga mboka mena régime atilombo maye tozonga mboka eyali yango babengisaki ngai na mboka oyo babengi Michigan balobi yaka na Michigan awa tolakisako baprojet na biso mpo na Congo pamba te kala mingi te bino na fao nde kokozwa ngwende yali boye te eske basalaki mabe mpe basuki wana te bayesinga babi molobela peuple descendant ya Lumumba okoki kozonga Congo te sala komona biso bakongolais ya Washington bobetela bango maboko mingi te nakomaki na Washington apres Washington nasisi baémission na baréunion nakei na mboka oyo babengi Maryland esusu bakongolais babengisinga kuna donc bana ya Congo ya États-Unis bayebisaki na ngai napesa bino mbote mingi bondimi mbote na bato bokuna bana ya Congo bana mayele mingi batangi mingi diaspora ya Congo na Amerika ba diaspora moko qualitative diaspora moko bali consciente diaspora batangi mingi moko ayebsinga boye alobi ndeko Prince Epenge wana na Chicago alobi nga natangi na bachinois natangi na bakoreyen na bajaponais awa na makambo etali énergie nucléaire metango tosisi kelasi bajaponais bazongi mpa na bango bachinois bazongi mpa na bango bakoreyen bazongi mpa na bango ngai moye nazonga na Congo yali motoki nakei na diplome na nga na Congo eloko liboso baotuna ngai yo ozali moto ya parti politique anini eske eza normal eske popesa moto mosala esengeli aza moto aidepese popesa moto mosala efo aloba faci beton yango wana alobi eyekesala biso mpasi na Amerika bana na biso batangi moye bazonga mboka eyali donc bino Epenge na falu toyebi ete bokoyakala mingi te na bokonzi bobongisa mboka po biso tomema maye na biso toyekoli na libanda bobetela bango su maboko mingi na oyo wana nde na minute moke nayebisi bino mobembo tokendeki na mboka Amerika tokendeki nde mpona kodefendre Congo tokendeki komela whisky lokola bamosusu tokendeki kotala baimmeuble lokola bamosusu bana na mokawe na kosukisa boyebi ete président kala mingi ta kovisite mwamba na mwa oyo toyali kobanda yali boye te me tokoyebisa bino baprécision nyonso d'ici le 8 bokoyeba ete po ete ngai nazali na ngai nde porte parole mekolo maloba ye moko kala mingi te akoya kovisite bino bana ya Ngaba bana ya Lemba bana ya Limete bana ya Kinseso bino bana ya Matete kala mingi te bobetela peseli maboko mingi akosuka na mai natali mobeko likonzi boyebi yango eyali likambo ya constitution bana Lamuka tombona no 4 tombona no 4 est-ce que bokondima ti on va changer constitution est-ce que bokondima ti on va changer constitution lolobi na Augustin Kabuya mokolo bakomeka kochange constitution akoyala moto ya liboso akokatisa pembe komona makolo yali boye te totindi message na Félix Tshisekedi ameka Tshisekedi kochange eloko moko na Congo tondimi tochange yali boye te mais eloko yango esengeli tochange yali constitution ezali ti lo monde esengeli kochange yali boye te parceke olandinga malamu bana Lamuka tombola 4 tombola 4 olingi tochange nini na Congo
chose au Congo. Il faut changer quelqu'un. Mais ce n'est pas la constitution. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut. C'est Félix Tshisekedi qu'il faut. Pas la... Voilà la Mukaole. C'est une homo qui a un problème. Est-ce que la constitution est ici à Tomabanzela? Est-ce que la constitution est ici à Faranga Lokola Mbuba? Est-ce que la constitution est ici à Pesa Misala Rabana Ngaba? Est-ce que la constitution est ici à Sisa Bitumbana Est? Est-ce que la constitution est saliette qui se sait comme encore la pesine à Tama Pasa Mani Balito Kodinda? Donc il faut te aller à la constitution. Il faut te aller incapacité à Chilombo. C'est ça. Bimba de plage à Kingwende, Obe Kwenda, Vutuka, Kwenda, on dirait à Koyeba en combattion. Bana la Mukaole, Oba Boba, Naloba, Apanza, Asosora, Anyata, et l'autre nini sous ce service à retour de la Mboka Oyo. Ba maman, vous allez avoir la patata, vous allez avoir la patata, pona kolona masango ezaka pona masango boloni yango ebima bolia ezaka sanza boni combien prete fufu balona yango pe bima tolia yango sanza boni ya sali mbula boni est-ce que constitution de pekisi masango ni manazamba constitution de pekisi fufu ebima est-ce que constitution de pekisi etapeta nso na mbisa na yango biso alobi asomaki ba bateau de pêche ba bateau ekeiwa moto mobimba lokuta na lokuta bana la Mukaole se rappele na 2018-2019 nalobaki na bino ete soki ozali na libele ya komelisa mwana ngani te koyiba mwana ngani soki ozalaka na libele ya komelisa mwana te koyiba mwana ngani tala nde kongo ekondi na maboko ya tala bwana kongo bilongo be akokangama-kangama bake kino sika wa boye ebele nano bameliti banani bazwi misala atako akelongo to mwa mosapi oyo azwi mosala to mwa mosapi oyali te nde kongo bayembaka bango bakanisaki bakozwa misale bango bakanisaki bakozwa misale mokola kotika ngwende yeba kozwa moto yali boete bana la Mukaole eske tokobanga obanga eloko te faula okoma président kala mingi nayebisi bino en vérité ndeka Tshilombo akolonga biso tokoremplace yali boete oyote peuple alingi yango yali boete bisika nyonso bakokende bakoloba na ngai ete epenge yo na Fayulu boyali dernière chance ya mboka oyo yali boete bana ya lamuka mopesa maboko bino moko pamba te tomekaki kizenga na palu eske basaloka malonga Joseph Kabila na mandefu ne bayalaki wana eske basaloka malonga aye kotia Tshilombo nde aye kobeta lokola ekipe ya mabwilu eske basaloka malonga kawa esika lobe ekipe ya solo ya Fayulu eya yali boye te Fayulu ali la dernière je vous dis la vérité tokokumisa nzambe pamba te basalaka ekolo na kofinga moto yango nayebisaka bino te bofinga Félix Tshilombo po basalaka moto moko te na kofinga ye mais tokolakisa ye tokopesa ye cour na oyo tokosala lokola programme yali boye te mpona chaque domaine ya vie eyalama ematali misala eyalama ematali sécurité eyalama
matali enseignement matali infrastructure to banzela ezala matali santé masala économie to finance toali na programme pe projet na chaque domaine eyali boye te mais il ne suffit pas kozala na projet faut kozala mpe na bato bakosalela yango malamu eyali boye te il ne suffit pas kozala na bato bakosala yango malamu esenge mpe kozala na bato bakocontrôler de chaque projet yali exécuté comme il se doit yali boye te eloko ezangi cilongo yali wana yali boye te bana alamuka bobetela maboko bino moko. Comment expliquer qu'un gouvernement sérieux yape abemba na munene na ye nyonso aye na parlement alobi na mbula moko basomela bino 60 avion eske zali kofinga bino te akonza bino lokwa bameme yali boye te olata ngai malamu moto asali 6 ans akutaki baavion misato makoto atikaki apres 6 ans abomi baavion nyonso ekomi bamitai bana ngambo basalaka bamitai bokende kozwa bamitai na ndenge atikuli 3 avion atiki 3 avion ekomi bamitai yali boye te avion tia bavoyagaka nango aluwaka yango nde kolue oyo soni te chaque président azaka na avion na ye ya mboka na ye me ye akoma olue baavion euta ya Angola epuis moto wana alobi na biso a 6 ans asali asomba ata avion moko te alobi na mbula moko asomba 60 avion bana alamuka oyo bato wana balingi Congo en réalité bana alamuka soki balingi bachanger constitution eyali te po constitution eyali mabe soki balingi bachanger constitution eyali po balingi batika baminere ya Katanga bana alamuka tombola yebisalo verité tombola eloko bakoluka ye nde batare minier ya Katanga yali boye te epa mama fifi masuka bango mato bakendaka soki bakotingama bachanger constitution eyali po balingi kotika baminere ya Katanga mais oyo bato bayaka obekaka mpona falanga mais mokolo nini bakopasa na peuple congolais bato bakokufa na nzala na Kisasa baboye nayebi toto boyebi yango mpona Congo na 10 000 francs même un père de famille akomi lokola kizengi kaka mpona kozwa 10 000 francs osala mosala te oza lokola kaka sommaire na kati ya mboka oyo boye bayebisa biso na mbula 6 ans basali bakeye misala combien de misala bapesi na bacongolais esi bapesi misala na domaine nene baenseignant Kabila atika bango na 145 $. lelo enseignant salaire na yengo ekoma 120 $. baprofesseur d'université kala mingi te salaire ekoma nango moins de 1 000 $, alors que batikaki bango na plus de 1 800 $. c'est-à-dire que mboka na biso eyali koregrese na Sylvie Tshilombo yali boye te mais okomona ye azwi bato ya UDPS alave bango cerveau apesi mwa balaa kaboli babandi kobetele maboko batinda batelevizio nyonso kolanda lokuta ya UDPS bana ya lamuka nakanisi lelo tokosuka esika ye wana mpo nalobi na bino lelo yalobi entraînement yali boye te oyo ezali place de la résistance oyo ali temple ya démocratie bolemba te epuis nayebike bokolemba te parce que osali 6 ans yali boye te pendant 6 ans mbula ezobeta bozali awa bakaintimide bino boyali awa batindi force du progrès atake bino boyali awa batindi la police akaintimide bino boyali awa bokomesi wana bapongi na komi na ngaba awa boye atindi bato baintimide bino bozali awa yango tolobi na bango ete epenge ekala mingi takoya lokola ministre intérieur yali boye te soki bokomesi alingi akende na chômage te atika peuple congolais asexprimer librement yali boye te mais soki ali kointimide bino ayeba ete moto aliboso na kobengana yali boye te na bachef ya quartier nyonso tu bayeba ete démocratie na bamboka nyonso ebandaki lokola bisika boye yali boye te même na France aux États-Unis partout démocratie eyalaka nde bisika ya boye yali boye te bomibetela maboko bino moko nango